professionnel, je cite Masolo Congo Télévision, tous alliés en direct à Kinshasa, capitale Yekolo, Congo démocratique, moi na Congo espoir de la jeunesse congolaise, le prochain de la République, des Moïse Mouyape Simbote, naba compatriotes congolais, nous sommes aux Arabiso, depuis les États-Unis d'Amérique, depuis la France, la Belgique, Grande-Bretagne, depuis Congo, Brazzaville, Luanda, Boza et Pelé à Bruxelles, Bozo comme la biso. En tout cas, Bande Konabiso, Nyon à Paris, sincères félicitations et merci. Bande Konabiso, il y a Cameroun, Nigeria, Topesi Binombote, et pourquoi pas Bande Konabiso, il y a Kinshasa, Balobi Kinshasa, Zalibongo, Mboka Yankoi, Mboka Ya. Bilombe, amis téléspectateurs, soyez le bienvenu dans le numéro à Sika Moïse Zomboui. Aïe, l'eau n'a pas révélation immense parce que le lot de Rolobelao est à l'idéologie. Comportement Congolais Téléma. Congolais Téléma, ils allaient bon campagne lancée par la première ministre, Maman Judith Toulouka Tsuminoa, autrement appelé Nabenga Kaye, premier ministre des terrains. Parce que Mboko Nabiso Congo démocratique, depuis Ezala, après indépendance, c'est l'unique, amis téléspectateurs, femme, tous comme premier ministre, et puis au Azali na terrain à tout moment. Likamboitali agression ya Rwanda oyo et bandika na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombote et bandika na demandé Félix Tshisekedi Tshilombo salité mais comment on a ba premier ministre Nyoso Baleka cette dame Judith Toulouka Tsuminoa mérite l'applaudissement et ba compatriotes congolais mérite en tout cas Kombo naye to graver en pe na histoire ningi to betarama solo ya Patrice Emery Lumumba a on a République démocratique du Congo to betekepe ma solo ya maman na biso Judith Toulouka Tsuminoa, parce qu'elle a quitté à la face du monde que Nazali premier ministre il y a biroté, Nazali premier ministre il y a soldat. Awa il y a terrain. Awa ba soldat, ba militaire, ba salisiko double. Il y a le kamotali salaire na bango. Na moni moto mon côté na plateau à télévision koleka, koloba bravo à Judith Toulouka, merci na tata mokonzi ekolo. Ata polisa banda ekozwa, oh ye bezwa. Militaire azwaka oh ye banda ekozwa, mais ba doublé. Ni communicateur, ni je sais pas journaliste d'investigation, ni je sais pas où acteur politique. Abimi à applaudir quand même. Parce que Mouta Bandek aux attend 100 000 francs. Bakeiko majorité 10%, mais Bakeiko doublé yango. Et ça chose, oui, c'est Ngelito Bete Lango Maboko. Bravo à Judith Toulouka Tsuminoa. Je pense qu'autour de cette actualité commentée dans des comoïsmes, oui, n'a coaché la bino yango. Na coaché la bino yango boyo ka comment est-ce que à côté de Sabande Konabiso, kuna nangambo ya Bandundu. Comment est-ce que effort ya gouvernement est à Kosala. Deuxièmement, les Cambo Italie baisse taux maîtrise ya taux des dollars, il y a baisse il y a bas prix il y a carburant na biso. Je dis Tetuluka Tsumino na ko mona mututa et la plateau à télévision ko beta maboko. Le quoi to baka tozala wana pour la communication à proximité, ya moto lobi était sengeli ko rappeler na bato nyonso misalo ezali ko sala maboko landa tout à l'heure autour il y a actualité commentée dans des comoïsmes oui. Nabetaki angwa amis téléspectateurs que est-ce que nous avons réellement ministre du tourisme na gouvernement et maman Judith Toulouka est-ce que azalaka pe azali ko sala mosala comme il se doit je pense que boyebi ba réponse nanga le kola na yakate na kopesa information ya ko confirmer ce qui nazana information vrai te amis téléspectateurs na yakana conditionnel ndeko bozali komona ba ko benga ende ko Didier Pambia azali ministre na biso national ya tourisme ndeko Moïse bazaki na ba information te na matali gestion na ye mais si quand on a juste siko ba information na ye lelo moto azapete na kolobela maïman sont depuis ayi amis téléspectateurs ko sala na kati ya ministère na biso ya tourisme ba exploit nyonso ya asali lelo tika comment tika téléphone beaucoup e bango amis téléspectateurs est-ce que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya regroupement réunion sacrée ezali na ba force politique ba regroupement esalamaki o bazo continuer ko accompagner chef de l'État lelo na kotanga ba komo na bango lelo oh, tout le monde a basali fidèle. Et puis, on a quand na bango, ba ministre na bango, ba kosa la fierté. Il y a bisika ou batina ki bango pour servir la nation congolaise, amis téléspectateurs, de Kobe Tayango. Est-ce que ville, province à Kinshasa, ba alipe na ba députés provinciaux? Est-ce que ville, province à Kinshasa, peuple congolais a mandata ki bango, ba kinoa ba mandata ki bango, et bazali kosa la monsa les autres satisfaire, ba kwe na bango, ba base na bango? Est-ce que bango ba kena ki ba vacances parlementaires kana mikili ya poto? Na komimisa ba députés provinciaux au bazali kosala mosala pe comme il se doit amis téléspectateurs. Na kobetali solo moke na maimatali fondation moko na uti kosala investigation fondation ba ko benga ngo FOMAS et quand mami bongo na mwana ya Congo Willy Batuse azali compatriote ou azali ministre te azali député te moins que bourgmestre
Mais à Bandi, comment est-ce que Sengeli, tout réfléchir ensemble, amis téléspectateurs. Il y en a besoin comme on a. Tout réfléchir ensemble, Naba Mama, parce que Zali, journée, il y a droit des femmes. Nakati Eko, le Congo démocratique, dans le monde entier. Willy Batou Salobi était non, à travers la Fondation Nabiso, et c'est qui ne Kabola Makanisi. Naba Mama, d'abord, il y a la République démocratique du Congo, particulièrement il y a Kinshasa. Tout sur la Nabango, na Maïmatali, situation sécuritaire, il y a Est de la République, et puis Naboui Kotika Bango Bomote, Nameka Kopé, ça le quoi, Maman Nabiso, Mesana, la culture africaine, Mesana, na Likambo, Etali, moi, Liputa. Et c'est Ngeli Kopé, ça bango après réflexion, après message, moi, encouragement na bango, pour na nyonso bazali ko sala le sambo, prière na bango, soutien na bango, na ba voyant FARDC, Bokolanda ya amis téléspectateurs. Na yebi sana bino pe awa ko